lomba olombita fuyoyo ubwakiwana muta moto ulomba olombita fuyoyo ubwakiwana ndo moni système azotambula na saki oyo système soki atondisi yango yo kanisa lokola pécher soki nani ba okenda sopi kane omoni na sopi oyo ndo moyo sopi boyo tokangi nasani yaba heureusement que lichette ebwaka maki osala kopne ngai na karele na besu maçonnerie non. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, nous allons toujours s'abonner, partager, liker, malammingi. Voilà, les autres qui disent d'ici qui a précisément na commune à Kimbante qui est cimetière. Na suicide oza pene simami bongo na maboko ya mokonzi aboma relation ka ndenge zalaka atora asa pena musala kitoko parce que ya lingi population na ye bazala bongo na kimia mais ya ko kamwa to tiko mona elenge mobali moko aza awa tena ba mbongo ba 50 francs ba 1000 francs ba fina to éviter ceux qui atekaka mai to atekaka nguba to aza nani alors mingi vraiment to kosola na mokonzi to ba atie maboko pona nini ndel to lobaka toujours l'isu du Coran, l'isu TV et Radio T. Merci ça photo pour ça déjà. Naso déjà Namokonzi. Bonjour commandant. Bonjour. Merci beaucoup Balandi Bazolanda biso awa expliquer ming awa toza pena wapi. Bon, awa toza na commissariat Kimbateke 1. Précisément na Souciat Fumunen, Souciat Maba na terminus ya Kimbateke. Ok, merci beaucoup. Tomoni elenge mobali oyo avandi epina et tuluku ya batu baza kotala tomoni pe ba mosolo e koyi bele pena awa asali pena nini. Bon, na ebite okozo na image otala un grand kuluna. Na ebise ba onge na ye. Partout na kenda kachaka kimia. Na kutie to vandaki ris ya leki. No aloke no kongola nzela cha barrière. Muta makolo leki lomba olombita fuyoyo ubwakiwana muta moto ulomba olombita fuyoyo ubwakiwana ndo moni système azotambula na saki oyo système soki atondisi yango yo kanisa lokola pécher soki nani ba okenda sopi kane omoni na sopi oyo ndo moyo sopi boyo tokangi nasani yaba heureusement que lichette ebwaka maki déjà bon balingane bakimaki nango ye totikali na ye po tomaki mutu azoratione ndo moni bongo voilà abi boye abi mbongo azoki kozwa traitement azobela na verifie boye ekomi non mbongo ya kokola bango atekaka wangila yango ngai ekamusi ngai nde na tie maboko nazotinela ki de droit. Ok, merci commandant. Maintenant okangaki ezaki ba erne vers ba 16h 17h 16h to 17h. Ok, merci commandant. Ndenge lobi kena ozotinda na acquis des droits et maintenant ndenge bino bosalaka bosali musala malamu la police bokangi mutu bosambisi ye soka zana bomoni kena azana raison libérer ye oyo azana mbeba lokola papa nde tozomona boye bokanga botinde na acquis des droits et donc boyo kaka kena mutango o botinde na acquis des droits abimi lisusu et ça la bino ndenge ni et ça la pas si mais tokolemba pe bango te batiki biso musala na biso zaka kokanga totindi kaka bobimisaki ya biso tortwai tozomiseli bino ye bobimisi ye tozwi ye lisusu tokutela mbeba tozomiseli bino ye ye na kolemba biso tokolemba ye te mpo eza musala na biso protéger peuple leur bien na panza limero nanga partout population nyonso ya Kimbantseke mpo nga aza commandant intervention ya Kimbantseke mobile était commandant sous cette commandant intervention qui m'a dit que mon nalalaka te nabandaka na kiti bakingotolo bamafokele na baluki olongo na kiti lubwaku babakwanga mazongo esili na kifuta tala ngai 9 porte ti ba 5 heures na ye na pemi muke eza musala awa na uti kutu ko se changer nazali na teni mususu komi salite la kolandaka bangola babutu wana
awa siko nauti kosukola na se changer nakolemba bango te mosala na biso lisu likola lisu totia bango na maboko mpona kotia bango maboko. Ok, merci commandant. Et maintenant oyo non bazwami na maboko na yo te bazosala ndenge bazodéranger population tala etando baloko bazolanda na etando eki otala caméra message noko pesa na bien civique ko bazosala population ya Kimbateke na ndenge na ye na koloba mingi mbanga pasi biso tolobaka mingi te mosala eleka maloba nebele eza te nakangi innocent nalekise na télévision mpo bamona ngai komanda nde nakangaka nasalaka mosala na bandokola asalaki tv monanga bakonzi bamonaka nga ke tala ye akangaka ye akanga non kanga mutula mosala na ye concerné koloba mabe ya mutu te koloba mpe malamu ya mutu te oloba oyo ya yo misala na yo nde kojuge yo aoyo oyo batikali na olemba bango te naza na bango kaka nga kaka mbangu na bango nakobeta masasi te gaz te makofi oyo nga na bango elongo na belema na nga sukasuka na kozwa kaka so nazwi yo na tino na kili droit mbongo bokoya bopesi nga na kolia yango corruption na nko nazwi yo na cheminot mpo bakonzi batino na auditorat. En tout cas na remercie mpela ndenge tokomi nde bakomi na justice militaire. En tout cas esali biso fierté parce que ndenge ezalaki moye toloba ngo na ya télévision eza te ezalaki otindi kuna batiki me bakonzi batali te turo bokangi bango auditorat militaire awa so asisi awa akiti na ngandu district batindi na auditorat matete akene osibir kuna. Ok, merci beaucoup bana Kimbateke na sike na boyoki ndenge commandant auti koloba vraiment ba maman papa batela pena mwana yo pesa ibenda pena matoyi conseiller ko zapena malo mingi et puis mokonzi ko promettre biso na sola pena na détenu na sola na ye. Ok, merci bena ba toujours TVZ radio toujours lisu kola lisu biso to kitara pona ba imboka mbote papa mbote papa comment on a ngakomona ngo frandi papa frandi vandi wapi na vaina dinganga lima 123 osala kope nini ngai na karele na pe sous maçonnerie chapati. Ok, mbambongo oyo ozwi yango wapi otekaka mai po tomona eza kofinana pe okota na saki otekaka mai pe na tia verni otaka verni makambo mokonzi auti oloba mpo na yo eza lokuta makambo mokonzi auti oloba nayebi te mpo nga asala mabe te nayibaka te nakalaka te nakendaki nde kozwa mpo nazwa batonga nayebaki te nakomaka boye na lusu mpo nazwa batonga na bakongo nakomaka na lusasi oyo babato balata ngai balati nga mbaka moko natuni bapere nasali ni nayoki ezwa traitement oyo tokena shauti na ngai pas même idée nalati oka deux fois ebongo bazopekisa pe biloko batatouage na nzoto bepona nini oza na bana eza sentiment oza parent oza na bana moko eyaka sentiment ka nde moto esala na beti yango sentiment ka papa sikoyo ndenge mokonzi aboma atie yo maboko boye olobi nini batienga maboko na likambo oyo nayebeli motuna makolo te mpe nabetami fort kopwa si baye na ngai se toyaki ebele so naka moto abekiri nde bayaki na nga banga baya mpe na bakama misu me baye na nga moko papa. Ok, merci bambongo oyo ozwi yango sikoyo wapi tala caméra loba pena vérité ta mosusu mokonzi akoyoki lomawa losa etando ete mbongo ozwi yango wapi mbongo oyo eza mbongo na ngai ya traitement yo obi otaka verni ozwi kumu mbongo ya traitement ndenge nini kasi natiaka verni mbongo ya traitement oza mpe carelière nga tafa na meta bulo sikoyo bambongo oyo eutaki place nini bambongo oyo eza mbongo na nga moko ngai so nazwi mbongo naliaka mbongo malembi mbongo yango eza kaka ya kofinana boye ndenge nini natiaki nde na kati ya kode fongola bambongo eza kofinana mpo na nini bambongo oyo eza ya kofinana mpo ndenge natiaki na kati ya saki nalati saki nazwa traitement bokotianga singa bozwi moto toke tina palin bokotianga singa toke ti palin papa
papa bochanga singa toke tipa na biso binomo boyoka na eloko bate binomo ka boyoka zapeka mwana Kimbatseke na Mbinza nga tembinza te nga vai na dinganga lima sa 20 na quartier ku mwana quartier kutu mwana quartier kutu toujours na commune Kimbatseke ya commune Kimbatseke siko ebisi bakonzi basala nini siko bakonzi na mincho po ba comprendre que na mutu mabete bachanga singa toke tina palin bango mo basoli na bango bamona siko bango bayebisa bango tinde to andoya na veni bongo basere ba mère bango mo bando avant na tokomana palin no basere na ba mère bango mo bandoyoka elobeli na yo pe ozo la kisaka neti kaka tena inquiété nga mettre boulot oza carrelier oza pe verni Nathalie Sionga mokonza yoki. Merci beaucoup cher internet YouTube ya biso podcast en tout cas un grand merci à vous na biki bozaki ebele ya kolana pena magazine ya lelo toza toujours awa na commune ya Kimbatseke vers cimetière et siko wapi mokonzi aboma azovanda pena population ba alingi baza pena calme ya aboyi bongo makelele ka ndenge zalaka toujours liso ka liso ndelo bana bino. Merci, on se trouve juste après. Merci. Voilà, né aloba na minoko ka tozo pe siko réaction pe ya population baloba na ndenge kaka bana Kimbatseke pena bazo vivre et ko za pena malami mbote papa mbote elenga mobalo batima boko yebi na yebi ete parce que biso toza na commissaire boma banini ana Kimbatseke na cimetière pe ko mona elobi babengi biso intere parce que kende boye to kuta ina ekipe wana mwana mobali oyo oboso mona oyo to yeko kanga ye to yene to tie maboko etake to na mokonzi na biso awa mais to komi awa to moni ba mbongo moko bande ko lakisa biso awa kalobi ke mbongo ya wangila ya koko na bango to lungwe wana to yeko mona comité asala ka ferni e o tata soki mbongo maladi soki ndenge nini bon phénomène to se tromper nango to comprendre bien te to say bataza nani to asa mutu nini asala ka nini to comprendre phénomène na ete mais population Kimbatseke to détailler ki ata kuluna service to ba mettre volontaire to sala ka awa c'est-à-dire que to détailler a mutu mabe c'est minya ko lobesi kana te bino moi se fi bomoni oye a détailler na misu na bino onga lo baka ya ngwana ba bibo bubula ke pe lukuto to besi ete parce que commissaire adam permanent wana so to besi ya osana na ndenge bomonele ete parce que bito beta ya osana dégâts parce que ya ta lo côté na ba niveau ba mettre biso kanga ba kuluna auto aussi na Kimbatseke ye kutu te c'est que ya na tawa na te c'est-à-dire que niveau na ye il faut population de détailler ba biso mingi on lo beade. OK. Merci beaucoup na kosola pena na papa mbote papa ya la caméra comment on a Peter pe mona Kimbatseke oui moi Kimbatseke. OK, merci beaucoup comment na babilo ka boye take pareil zo le belonde ni mona Kimbatseke pe En tout cas ezo le belanga mingi pona nini c'est Kimbatseke makamona kala ya lagite biso toki na Kimbatseke toma toki ba chaîne makasi ma to ya polisa makasi ati eso bakunlo babimi baya basanga sanganya wa bakeli ko tuna bandaku bakai kangi bango ki makamona osila mais lele comment passer par là to ka bakuluna mais ça bien so ba konti ba la bakuluna boye eza bien po Kimbatseke ko pe na calme Kimbatseke na calme te to mo bango ya butu ni dinga be na la njili à partir de 21h30 mais na boye ko ya Kimbatseke na njili kana tonga lelo na so su njili po nini na banga bakuluna mais eza bien bango pe so baka bakanga bakuluna ete bakanga o innocent asa eloko mote bakangie musumsake musala bakangie baye na commune baluka nde bakuluna nde bakanga bakuluna baka na bonde awa wande ezala bien mais bakanga nde ba innocent na c'est la force bakanga bango boye wande Kimbatseke à malaise na c'est plus fort na sugi wana commentaire ezati. Voilà, merci beaucoup mbote papa papa vandi be na vandi ana Kimbatseke na quartier ni précisément quartier Mbwala. OK, merci beaucoup ndenge ba zele ngema maboko elenge mobali o maboko o kindenge ni bon na sepeli makasi pona mokonzi na biso malale pona mokonzi na biso ta boma relation en tout cas penza te aye kusukisa pe makambo donc nzambe azala na ye amatsa ye lokumu pona mutu oyo en tout cas na sepeli na ye te aza penza mutu mabe tala ba tatouage tala bambongo wana bambongo ya kobotola bato na sepeli la ngota donc akende ba zoye akende musika alongwa na kansi na sugisi wana. OK, merci beaucoup donc population bazolo baka ke non alongwa akende musika voilà na resola na OK, voilà, merci bien donc population ba outi pena koloba ke non akende parce que balembi babilo ka boye
tolingi yango te na tous les 24 communes et puis partout car na ville province de Kinshasa. En tout cas eloko faut ko betela ngo pena c'était phénomène kuluna oyo il faut si la ville province de Kinshasa parce que population quinoise base à la pena d'aller bon baba na pena d'aller calme on a pena malomini mbote papa mandat aboma awa parce que yende asala musala bien au deuxième tour batindi awa ya liboso ezalaka bien ya mibale yango oyo donc musala na sala kitoko batika sala musala ne kitoko po biso na sotola la kimia na ministre de singa na nga chef papa kinyi mais comme otambola bien liboso na ndeko banga mais ce qu'on a otambola bien mais bato ba uta boye baza ya koto otondire ba uta na kati ya cimetière na quartier babenga nini mikuwa ni ba uta kuna quartier mikuwa za la cimetière kota cimetière oni ba pesa comme mikuwa bon po ba vana na cimetière mais aboma alosala musala kitoko na ministre soto ya tout aboma mati akesa musala yakanga naye innocent te so akuti innocent akoya yo sali nini bakanga na o na vagabondage aotika yo mais so amono na position mabe à qui les droits salam musala. OK, merci beaucoup. Voilà boki nega ba utikoloba ba konzi bazo kanga bazo tina na qui des droits et puis ba parents faut soki moi na za kuluna faut ko ben na pena matoyi mwana azonga pena na nzela koza mala mingi yelo kena anyokola la population nzinga ba kinoa to pe kinoa baza bongo na pasi eza pena mabe makastolingi 24 communes, il faut qu'on appelle dans les bons, il faut qu'on appelle na kimia, ils appellent qui toko maka stoling ngate makambo yaka ils sont formaté tala lelo oyo ba jende ba komi ko sala ye kuto ata mwana sachet na ye mwana so amoni mwana mai à 10 000 francs amoni mwana verni à 10 000 francs ça na saki ndeba ata mabonza na cité Betel to loko yo sunga formaté toujours TVZ radio te liste Nicolas liste toujours merci. Voilà, vous êtes nombreux à Kolana Bongo, magazine Abino, mon Kolalelo, justement, dans la commune qui monte que cimetière et Sikowapi, mon condi, Aboma, vraiment, Yepena, Ayekota, Pena, Kimia, Alingi, Bana, quartier, Moala, Bana, Kifuta, Bana, Salon, Bana, Talangai, Basa la Pena, dans le calme, Alobi, ceux qui ont le Kele Makambu, Yago Simbayo, mais ceux qui ont le Kele Makamute, Akotika Yokota Moulanayo, Nenge Olingi, mais Tamane, Kimia, surtout Bana, Tober, Bonga, Kuluna, en tout cas, Baya, Babé Nabino déjà Matoy, n'a pas parlé, Botike Loko, Sunga, Vomaté, Konyoko la peuple congolaise à Mabé, Konyoko la population en tout cas, et Sunga, Vomaté. Merci beaucoup, un grand merci à Montréal et mon caméraman, artiste Koko Safou pour belle cette image, en tout cas, il s'est bien, Kitoko Makasi, et puis merci Belé, l'assistance, il y a Bruno Di Kabambongo, en tout cas, c'est bien, Kitoko Makasi, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo